G13 baboyi proposition à loi sur masolo ya seni ndenge ezali adopté na Assemblée nationale na kanisa ke ba proposition na bango mingi ba pesaki ba kipe yango te débat ezalaki na Assemblée nationale et sengelaki ke de Sénat sima président de la République a promulgué to yebité soki na niveau ya Sénat lobbying na bango ekoyokana pe bakoyeba kokotsa makambo na bango. IGF a démentir bakombo oyo ezali kotanga na réseaux sociaux liés na visa oyo et kangama na trésor public sadi bato babana kozwa mbongo plus de 50 000 par mois na bakate visa yango na IGF alobi ya tanga ina ekombo mutute ba oyo batanga ki kombo ba ye babongo ko justifier et sika ba monelaki bakombo yango. Kenya atindi 11 tonnes ya ba vivre na ba non vivre pour na ko aider population ya Goma baye baka ndeko ya malamu tango ya pasi tala bamboka lokola ba Kenya asepeli kosalisa RDC ayoki mbela pe pasi ya bandeko oyo bazali ko souffrir na Nord Kivu. Vous avez bela kolanda Kanbe News, merci pour la fidélité na bino nazali na sengo ya ko retrouver bino pambate boyebi ke awa ezali première chaîne o epesa ka bino information en continu na lingala kasi ba information ya solo o epesa bino ba professionnel. Le ministre Sam Malukonde a causé la mercredi on a Botswana pour soutenir élection ya RDC na présidence ya Sadek ba détail bolanda na reporter signé Nathan Siata. Premier ministre Sam Malukonde azali kozela na Gaborone capitale ya Botswana esika wapi akoyamba na Mokwechi Masisi Eric président ya Botswana ndenge ba annoncé na ministère des affaires internationales et de la coopération botswanais. Même si ba autorité botswanais bazali kolobela likambo ya visite ou ezali axé sur ba question bilatérale et régionale ya ba intérêt ya préoccupation mutuelle, il faut quand même que préciser que délégation congolaise et sali déplacement au pour na ko appuyer candidature ya Faustin Luanga Makela na poste ya secrétaire exécutif ya Sadek. Akozala face na Botswanais Elias Magosi. Botswana na République démocratique du Congo bazali ko jouir na adhésion moko commune na ba organisation régionale et internationale telles que SADC, Union africaine, et Nations unies et sika pi ba collaboration na bango zali toujours ko produit ba résultat moko mutuel bénéfique ndenge communiqué au ministère des affaires internationales et coopération botswanais et bakisaki. Audition ya ba candidat ezali prévu pour la mokolo ya jeudi 10 juin 2021 na jury o ezali composé na Mozambique, Tanzanie, Malawi, Etienne et Angola. Christophe Lutundo, la vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, n'a pas personnalité moussous pour accompagner premier ministre Sam Malukonde lors du déplacement où il y a 24 heures na Gaborone. Bonne chance na Faustin Luanga Makela, Kinshasa et l'équipe partout. Ndenge na lobaki na bandeli ya édition oyo esengeli boy bakio bandeko ya Kenya à travers président na bango Uhuru Kenyatta ba président ya biloko ya kolia ba vivre na ba non vivre il y a plus de 11 tonnes na bandeko ya Goma oyo bazali ba sinistré topé o bazali koyoka pasi suite ya volcan topé séisme oyo salema kikuna ba détail bolanda na reportage au signé Nathan Siata. 3 semaines après éruption volcanique ya volcan Nyiragongo pe ba effet néfaste nango na ville ya Goma, aide humanitaire ezali très important en faveur ya ba déplacés. En plus, la première assistance humanitaire aux Ezaki ordonnée na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à travers gouvernement naye contribution ya fondation Mama Denise Nyakeru peba organisation humanitaire Mususu République Kenya yepe ayeko fongola pomoko aérien entre Nairobi pe Goma pour na ko acheminer aide humanitaire. 2 gros porteurs cargo et atterrissaki mokolo ya lobi mardi 8 juin na aéroport international ya Goma pe de mususu et s'est posé mokolo ya lelo mercredi 9 juin na Tongo. Au total 11 tonnes ya ba vivre et non vivre dont ya Kenya na République démocratique du Congo ezalaki offert na population ya Goma oyo bandaku na bango ezalaki calciné na ba lave ya volcan Nyiragongo. Ezali constitué essentiellement na ba produits alimentaires ba kisi
pe ba kit ya assistance aide humanitaire oyo ya gouvernement Kenya et ko répondre tant soit pe na ba besoin ya population ya ville ya Goma pe ya territoire ya Nirangongo oyo bazali domini na nyonso ou bien presque après destruction ya banda kuna bango nyonso ndenge bebaki na ba lave ya volcan présent na aéroport ya Goma pour na ko recevoir ba vivre oyo conseiller spécial ya chef de l'état chargé ya couverture maladie universelle Dr Roger Kamba a indiqué que dans oyo ezali signe il y a excellence, il y a ba relation entre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba pays mususu. Dr Roger Kamba a recommandé na gouverneur militaire ya province ya Nord Kivu pe na ba partenaire ba se mettre autour d'une même table pour na ko décider na manière nini ba personne de plus vulnérable ba ko la servi en priorité. Au même moment, hôpital moko pe mobile ezali offert en don ezalaki peut réceptionner na ba autorité provinciale ya Nord Kivu lisusu na ba tente civile pe militaire. Éruption volcanique où il y a le 22 mai l'équipe est créé déplacement il y a près de 400 000 habitants où bazali éparpillés na plusieurs sites. Et belé katina bango bazongi déjà na Goma mais bazali kaka kufanda libanda po ete banda kuna bango ezalaki ya kozika donc ba aide ya bamboka nyonso ezali le bienvenu pour na kosunga bande kuna biso ya Goma. En attendant population congolaise basengi merci na président Kenya pe na peuple Kenya mobimba na likanisi oyo bazui ya kosunga population congolaise. Kinshasa et l'équipe partout. G13 attaque batumusu bakufa pe batumusu bakoma ba ministre ba boyi proposition ya masolo ya loi oyo ya réforme ya seni ndenge ezali voté na Assemblée nationale pour na bango esengeli ba biloko mususu plus profond et salema ba détail bolanda na reportage oyo. Groupe, il y a 13 personnalités qui approuvé tes propositions de loi. Il y a Commission électorale nationale indépendante CENI, ndenge ezalaki adopté na niveau de l'Assemblée nationale. Selon loi na état où ezali actuellement, ezali kozwa en compte tes propositions, il y a constitué commission moko permanente d'évaluation, puis il y a contrôle COPEC na kati ya CENI. Pour la G13, refus, il y a contrôle union sur bureau, il y a commission électorale nationale indépendante, ils allaient garantir impunité makasi. Refus, il y a contrôle union sur bureau, il y a CENI, ils allaient dénoncer, ils allaient manquer, il y a redevabilité, il y a transparence, la gestion opérationnelle, financière, ils allaient créer conflit d'intérêt, na profit, il y a bureau transformé, na ba juge parti. Et qu'on échappe na tout contrôle sérieux, effectif et indépendant, ndenge ezalaka na 2011 et 2018. Na bongo, 7 membres ya bureau ya CENI oyo bako échappé na contrôle, pe bako la garantie na impunité, le fait que bako la corps majoritaire na correcté pe lisusu membre moko parmi reste ya ba membre ya CENI ndenge bazali ko dénoncer bandeko ya G13 na déclaration moko oyo basalaki mokolo ya lelo mercredi 9 juin 2021. Na texte initial na ye, député national Christophe Lutundola oyo akomi membre ya gouvernement central a préconisé qui suppression na assemblée plénière ya CENI pour na ye a estimé que ezali na pouvoir moko effectif te. Lutundula a proposé qui création ya COPEC chargé à suivi ya processus électoral ya évaluation pe ya contrôle ya conformité na ba membre ya bureau ya CENI pe ba activité na bango nyonso. Commission PAG Assemblée nationale a rejeté qui innovation wana pe atiki kaka compétence ya contrôle oyo na plénière. Ezali bon assemblée plénière il y a 15 membres oyo bako exercer contrôle interne lié ezala ya COPEC pour na ko multiplier te inutilement ba organe peut ko alourdir machine électorale ndenge a expliqué ki André Mbata président ya commission PAG. Kinshasa et l'équipe partout. IGF alobi ke atikali kotanga kombo ya mutute oyo azali na carte oyo azoka mbongo na trésor public et sengeli bato oyo bayoki kombo na bango kotanga mabala ndela bato oyo bazali kotanga bakombo na bango pamba te IGF a dénoncaki pe asalaki musala na ndenge elongo banaki alandi bilobela ya balabala te ba détail bolanda na reportage au signé Naomi Mpila. Suite
kati ya baliste oyo ezali kosokile na réseaux sociaux, Inspection générale de finances d'intérêt à communiqué moko rendu public mardi 8 juin 2021 a affirmé que bango IGF bazali lié te pe ba publié te liste ya ba bénéficiaires ya ba carte crédit lié na compte général ya trésor public. Selon mise au point et Salemaki na Jules Alingeti, inspecteur général ya IGF, selon information liée na ba carte visa o ezalaki ko bénéficier na quelques personnalités ancien régime ezali vrai. Carte yango ezali lié na trésor public pe ba bénéficiaire bakokaki ko bimisa ti na montant élevé na $50,000 par mois. Kasi IGF a démenti kozala lié na liste o ezo circuler na ba réseaux sociaux, donc ba service na ye et publier liste mon côté. Na boye IGF atalisi que solo liste ya ba bénéficiaire ya ba carte wana ezali ko exister payé à communiquer au moment opportun sur véritable liste ya ba détenteur ya ba carte visa pe impact ya pratique illégale wana sur trésor public ya République démocratique du Congo. Les sous sur la réserve et à échange public. Pour rappeler que pour le même dossier, interpellation moko et qui déposé lundi dernier dans le bureau de l'Assemblée nationale contre gouverneur et la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Initié na député Eric Ngalula, na sujet à la carte visa payé à Sengaki que gouverneur et la Banque centrale ou azalaki au courant de la pratique oyo et Sengeli a éclairé opinion kasi a Sengipe que gouverneur et la Banque centrale a déposé des missions na ye pour Sénat azalaki pe complice na dossier oyo. Affaire ya ba carte visa oyo ezali toujours à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Blevita ezali potopoto oyo bana ya mikie bazali komela ba nourrisson ezali kosala bango kitoko mingi cadeau signé Beltexco. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise, Beltexco aye lisusu na Blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltexco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo journée internationale ya archive ndenge nini bobatelaka ba archive topé makomi ya kala. Naomi Pila a expliqué biso nini et salami mokolo lelo. Lelo mokili ezo célébrer journée internationale des archives. Archives ezali ba documents ba image pe nyonso oyo bakoki kobomba mpona kosalela na avenir. Journée yango ezala initiée na Nations Unies lors ya Congrès international des archives na 2004 oyo esalemaka na Autriche pe ba participants basengaki bongo na Nations Unies a créé journée internationale des archives pe journée mondiale ya patrimoine audiovisuel oyo ezalaka bongo célébré chaque le 27 octobre. Journée ya lelo ezali occasion ya kosensibiliser public pe ba décideurs sur importance ya ba archive pe ya ba document pe lisusu ya ba institution oyo ezali ko retracer histoire ya peuple moko na moko. Choix ya date ya lelo 9 juin ezo rappeler Conseil international des archives
oyo ezalaka créé na nzela ya UNESCO na 1948. Archive ezali d'une grande importance pour yango nde edaka biso na koretracer histoire pe kobomba ba preuve. Archive ezali très important ekoki kozala pe na domaine familial koyeba kobomba ba archive ya mwana oyo abotami ndenge ezali kokola histoire na ye pe ekoki koimpacte avenir na ye pe bokoli na ye. Esengeli toujours koyeba kobomba ba archive, ba image, ba document ekoservir yo na mikolo ezali koya. Na domaine audiovisuel, yebaka ke archive ekoki ko épargner na ba poursuite judiciaire, donc ezali très important ko bomba ba image, ba son, pe ba document nyonso o publiaka to pe ozali ko publier. Na cadre ya journée mondiale ya archive mokola lelo 9 juin, bomba ata archive moko soki ozalaki na bitida kosala yango te, banda lelo po eko ede yo ba photo ya bana, ba document ya mosala, histoire ya vie na yo, to pe nyonso salaka zala na bitida ko bomba na ba archive. Na kati ba ministère na biso, na kati ya ba institution, archive ezali très important po ezali kosunga biso, to yeba wapi to uti pe wapi to zali kokende. Archive ezali très important, noté yango. Kinshasa eleki partout. Ba papa ebele balingaka basi na bango basala te o ba chef bakolinga basi na bango kasi mwasi ya mobulu soki azaka ya mobulu e oza pasi mingi. Reportage signé Peggy Lumba. Mibali ebele balingaka te basi na bango basala basi mususu pe okoyoka ebe okotuna ye mama okenaka mosala te po nini o papa aboya alingaka na fana na ndako. Kasi raison nini epusaka bango mingi mibali wana baboya basi na bango basala? Pour la plupart infidélité. Nzoka tango tikaka mwasi na yo liboso ya telefone, WhatsApp to Facebook azali na couloir monene oyo akoki kosolola na mutu alingi, akoki kozwa rendez-vous ndenge alingi pe akosala makambo nyonso ndenge alingi. Kasi pourquoi boboya mwasi asala 21e siècle oyo ekoma mwasi aye na mwa eloko, mobali aye na mwa eloko, ndako etamboli? Ezalaka par rapport ya ba vie tokoma ba mamoto tokoma omona ba réalité plutôt. Mona mwasi akiri musala mais na musala kuna tokoma mususu entre autres na ba chef na bango ya compagnie to ba engagé place au salela. Mususu po mona mwasi pendant bandeko kovanda na ndako ndo dépendre na mobali azaki très poli, bano respecter mobali. Mais tant que vous musala comme on mobali neti azé loko tende ba comment loba na comment loba égalité donc et comment créer ba trouble belé. C'est pour cela mibali te préférera to comment vous préférez moi si à dépendra na tant on dépendre na yo ba ça la beaucoup plus bon ba respecter moi bon ça appelle moi kimia du moins que azala nega mobulu. Bon ça dépend aussi il y a mentalité na source ya mutu a place à witi comme conseil ça biso mibali to meka kopesa basi na biso confiance teye ko bango pe baida biso donc teye ya va kende msala zwa conscience ke eza aokende msala eza place aokende kosala mobulu te to kindumba te bate o baboya batelemela basi basala mibali batelemela basi basala eza mabe. L'autre point nga pe na kubakumba misu pe bako kuza contre nga mais wa mususu pe akutana na makambo po ba makambo ezebele na kisasa ba mingi il faut pesa ka moi si chance na confiance eza mabe parce que lobi yo goza ki obeli di kama pe tango ya ke lo barate ko za pe kuteni na accident mo bo lokolozi choc tango va na ndako so mama ndako sala au moins te ka kozwa relève mais soki oboyaki moi sino sala au moment où yo za ya kobela muta kozwa relève eza témoin passer aux asso mingi na couple donc ça on fait ça. Bon, ezabé faute ba papa te, bere msupeza biso mo basi. Bon, okokota ba demande. Patron na bien directeur na bien chef, abika vanga engagé, il faut to koma mwasi na mbaya. Bon, mwasi musoko ko boya na ye, mwasi musupa ko ndima na ye. Bon, mi ba ndima posa tel mobali, eloko lisa bana ya te bana bana tongo ko tangeza te. Ndako mwa mwasi so charge ndako. Alisa papa alisa bana futa bana minerval oso mona koki suta osanya cede kaka ko conseil on pesa na ba papa so kwa mutu a train
papa fa sala makasa lite kote ndako na ye akozwa 100% ndako wana mama kosala te akoteka te mais eza pe madepo para tangisi mwana mwasi fa sala mais conseil so mutu nde kontaka tena opesa ba mama so apesa papa so apesa nzelo ke kosala kende osapela musalo la voie normale osali bafuti yo lifuti yango ekesala malamu na ndako mais ntongo ozobima ekebima ba malédiction na kati ya ndako bana bakobela tanto mpe bana bakufi mpo nde oke kolinga bashefi mosusu bala bakisi na bango eza mpe mabe donc so oke mosala kende mpena mosala bafuta na ndenge mosala na yo oye mpe koteka ozwa bénéfice nzambe akotia loboko bana mpe bandozoma eloko akolia ya classe mpe kemona kopesa mwasi confiance asala selo baniveau d'étude asali eza nango mabe te mais regret ezala mpo eza makambo mabe ezosalama trop mwasi ake na baniveau d'étude ana nango mpo azwa avantage ya mosala kota ake mobala misu kotourmente ye atake mwasi mpe aza faible asali na cd mpo azwa avantage yango bana ebele baboya kopesa mwasi nzela akende kosala mpo ayebi makambo esalamaka yango so ate mambo esalamaka azomona kati na mwasi akende kosala azwaka mwasi na akoya berere wana omoni mbele beba ya base truc décision makasi ke no kosala te vana ndako ngam na balaki nga na oleso na s'occuper na yo c'est ça le problème eza nango inutile koboya mwasi asala pamba te lelo équilibre to gender esengi ke mutu nyonso atya loboko mpo famille ekende liboso ata oboyi asala soki azali mwasi ya mobulu kaka na ndako wana akobanda kosala babétise nyonso yo mpe okoyeba te mais okotala kaka variété ya bilongi ya bana na ndako bana moko abimi mundele moko abimi mwindu epuis moko abimi jaune Kinshasa eleki partout. Phénomène à kobalisa bibembe, c'est-à-dire ozaki na mwasi bo vivaka na ye akufi mais obalaka ete okobala ebembe to okobala bana ndenge ezalaka na ba tribu mususu kasi baluba lelo ba ebisi biso ndenge elekaka côté na bango bola na ba détail na reportage ya Peggy Ilunga. Phénomène kobalisa bibembe ezali pratique esalemaka na ba famille ebele, c'est-à-dire bobane ko vivre na mwasi akufi balobi bala ye to avant zwa bana bala bana pamba te soko meki kaka bongo makambo koyela okoyeba te bato ebele baviva yango mpe bamona yango tokendai kotuna bandeko na biso bakasa surtout baluba bayebisa biso soki mpe kuna ezalaka nga na olobaki soki mwasi atikaki bana ifo batika mpo bana bazali asiko bakobalisa ye bembe pourkui atake bana baza na kati batika bana na konti wana bakorekipere meme na bana wana eza neti obalisi ye bototo parceke moto asi akufi moyen bala ye eza te il faut kochange bacomportement wana parceke tokomi kosambela atake bana wana batikali bino bokotala nde intérêt ya bana wana mpo un jour mpe bakoki kosunga bino omweke bokoki kopesa mobali charge mpo abalaki mwana bino te bokoki kotikelelo ye charge wana ifo akunda ebembe ahonore mwasi na ye na ndenge abalaki ye te akunda mwasi na ye na honneur mpo abalaki ye te me aboyaki mpe ye te liwa nde ye kokabola bango bokoki obalisa ye ebembe te ekosala bien te bandeko baza na comportement wana batika bachange comportement wana eza kitoko te okalinga mosala nzambe eza bien te eza mabe oyo toza na moment ya temps de la grâce oyo Jésus-Christ la plupart ya bacoutume oyo ya ancien testament yesu ayaki kolongola oyo nyonso en tant que moto ata babalalaki te moto aye kokufa jamais bakobalisa ye nga mokufi donc oyo eza bien te akobalisa moto ebembe te moto so akufi jamais basala bacérémonie oyo babalisa ye eza bien te biso en tant que bana na nzambe bible elobi il faut tounité oyo ezali Seigneur Jésus-Christ oyo alongolaki bakoutume mosusu oyo bafamille na biso bazalaki kopratike ezalaki ya malamu te ezalaki ya mabe il faut bameka un peu kochange basystème wana nyonso wana eza malamu te nde na répétaki eza sorcellerie mais il faut baluka bachange en tant que oyo bayebi nzambe na oyo bayebi nzambe te il faut balanda imitateur ya biso moko kaka ezaka Seigneur Jésus oyo biso toyi kosuivre na se na moi oyo nakopesaka conseil batika lokoso ya mwana asa akufi ntango so asa aboti bana aboti wana so bakomi babali bango bakozwa mbongo ya libala wana bakolia bakosepela batika bizaleli wana ya lokoso moto asa akufi babalaka moto ya bomoi babalaka moto ya bomoi bakobala ebembe te
batika lokoso wana bakobebisa mboka na biso ezalaki boye te toyebi te babalaka ebembe te babalaka moto ya bomoi oyo tozoloba boye babali esili toboyi kutimi te kasi kutimi oyo toyebi yango te ya kobala ebembe toyebi yango te banda tokola babalaka bana babalaka minanga wasoso babalaka sumama te so babalaka bana mpo bana mandinga basakufi fo bana mpo ozobana na yo bakota famille na yo babalaka ebemba te papa mboko ifo tozonga ndenge akandanga bakoko tozaki boye te mboko na biso ebebi komi so ebembe moto akofi konde ebembe jamai akokonde ebembe te mpe akokobala ebemba te akobala ebembe na ndenge ebembe elobaka te asakofi na ye akokotika na bana wana bana bakole apesana bokili nana bana na ngai lokomama akufa lokomama akufa na bana na ngai akobala ndenge wana akobala ebemba te papa biso tobaka mbongo te biso bana tobaka mbongo te tokobanga na kisasa awa so mwana ke libala azwi mbebe kuna kunda ye bana ye jamais est ce que ngi bafana mbala bana ko lesa mwana uti bana saiti bana sa bana ko lesa ye bana ko famille na bango biso makambo wana te biso balo tuzali biso balo ko twana ko zombo libala te twana makambo bakolo so mwana nga balingana mobile papa zo masenga na paso na kofi okunda nga so likambo biso sina biso famille okoya biso changer na kisasa otoko samba milliard to samba to milliard te so le mwana nga mwasi buyokana mobali na ye buyokana mwasi na ye mama na le mwasi papa na mwasi bolo okasanga mama mbokilo kusuli azuli kambo ya mbango bonga libali yango biso za ndana balo na ko to changer wana mbako to musa falitera mama na papa to za na bilo kwa nate coutume ekotika la coutume kasi esengeli boyeba ke babaka mosusu mpe soki bozali kosala yango ekoki kolie yo elie mpe vi na yo mobimba na nyonso oyo ezali kosalama ya malamu kozwa ya mabe kobwaka. Oui, Kinshasa eleki partout. Calendrier ya Coupe du Congo eyebani déjà ekoyinda mabe botunanga banani bakofungola Daring Club Motema Pembe contre FC Renaissance. Mukolo wana Putulu ekomata makala ekotikala po ezande retour ya mikolo bako lukandenge nini bazokisa revanche mais tokotala ndenge kosuka ba détail bolanda na reportage en Siata sur Koufron. Tirage au sort ya phase finale ya 56e Coupe du Congo barandaki verdict na bango mokolo ya lundi 7 juin et l'équipe pe bato bakofongola édition oyo ezali bongo Daring Club Motema Pembe akokutana na frère rival na ye Football Club Renaissance na match ya élimination directe. Na bongo affiche ezali ko présenter que Daring Club après première défaite na ye oyo akutanaki na ngona Renaissance avec comme score il y a 2-1 en Ligue nationale de football. Côté de l'équipe de Renaissance, Azoya te la victime expiatoire kasi aroya pour na kotalisa talent na ye na Coupe du Congo oyo. Na bongo 27 clubs nde ezali engagé na compétition oyo na kati na bango 16 clubs oyo euti na Ligue nationale de football, Ligue 1 pe Ligue 2, pe 11 clubs nde euti na Ligue provinciale na ba raison il y a 11 provinces dans ancienne configuration ya mboka. Tirage au sort oyo ezalaki précédé na conférence de presse ya secrétaire général ya FECOFA belge Sitoa Tala pour na expliquer nouvelle configuration ya édition oyo. Atalisaki que phase de poule proprement dite ekozala te ba équipe s'affronter selon ba zone na bango de provenance p ekozala en élimination directe avec comme objectif kozwa 16 équipes na quart de finale. Et c'est ngeli pe noter que compétition oyo ezali ko démarrer mokolo ya lobby jeudi 10 juin 2021 pe finale nango ekobetama mokolo ya le 30 juin oyo ezali ko ya jour ya indépendance ya République démocratique du Congo. Pe vainqueur accompagné 3e ya Linafoot pour na ko beta Coupe la Confédération ya saison 2021-2022 pe ba rencontre nyonso ekobetama na Kinshasa. Pona yango tirage au complet ezali boye. Zone ouest AS Vutuka akobetana FC Albino. AS Babeti bakokutana na FC System. Pe ba gagnant bakobeta deuxième tour. Centre sud exempté na premier tour ezali bongo FC Kundui. FC Kayembe akokutana na AC Ima Kafubu. Zone est TP Manga de Kindu ye akokutana na FC Piloli ya Mambasa. Muniago FC ye akokutana na US Lubero. Tirage ya ba club ici ya Linafoot oyo division 1 na division 2. Zone est OC Buda akokutana na AS Étoile ya Kivu. AS Mapenzi akokutana na AS Nyuki. Côté ya centre sud
exempté CS Don Bosco, Bazano akokutana na Sanga Balende, Monsillon akokutana na Lupopo. Côté la zone ouest, exempté na premier tour FCMK, AS Ndombeye akobeta na Celeste, DSMP akokutana na Renaissance, PFC Kumbu Pemba akokutana na AC Rangex. Ba date oyo avant sortie à calendrier ezali boye. Du 10 au 22 juin premier tour, le 24 juin quart de finale, le 27 juin demi-finale et le 30 juin finale. Kinshasa et l'équipe partout. Par rapport Belé Kolanda, KNB News, merci pour la fidélité na bino na Ezali première chaîne et puis ça nous information en continu kasi na lingala bakosa le belé mais mon kota ko sala ko abiso mon kota ko koma ata na linzaka po degré musala esale maka ezali ba professionnel et sengeli oyeba et puis expérience pe il faut compter pambate tant peut to sala mokili ya makambo ya ba information ya boye nani azalaka bazalaka te to zalaka biso moko bozali toujours wana kolanda biso botika toujours fidèle surtout bo s'abonner et belé na chaîne YouTube KNB News et siganini bilingengeli si la kate na caméra ya face ezalaki bon pegi lunga na mpanzi koto ezalaki Hervé Zaka Timothée Kayembe kuna na régie azako continuer ko pesa devoir à domicile oyo muto azali ko koka kolongola yango te donc ezali ko continuer kaka tala ne mutu na ezali ko beta Nathan Siata kuna na post production pe Naomi Pila azalaki chef d'édition botika la toujours fidèle na KNB News bokozala jamais déçu pona ngai to kutani mikolo ezali ko ya koluka te place ba memi mbunda pour ce que beti Royer Bakaka place Kei. Oui. Magazine. Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.